Vendredi 1er décembre 2023, ezalaki esengo pona bangungwa pe ngungwa nyonso ya koyamba candidat na présidentiel numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message na ye ezalaki clair pe eyambamaki na esengo makasi. Akakona na kibino na kosalela yango. Akakona kozoka oyo bokomo esalemite obange lokote botuna ngai yango. Na mwa moke azwaki nzela pona ko continuer ba programme misusu kasi na sima pona bandeko batikalaki na stade Kitemoko discipline ya sortie ezalaki te epesaki pasi makasi po ete likama ekweyaki 6 personnes bakufaki na ba blessé ebele. Na tongo ya samedi 2 décembre 2023, molobeli ya territoire ya Mbanzangungu na Assemblée nationale, Pierre Tsumbu Mutukalavu moko ya Union Sacrée ayaki kotala baye oyo ayeba koyelaki likama. Na ntuna nkulu ezalaki na moto moko atalaki ye pe asololaki na ye na kimia nyonso. Na centre ya de la cité ezalaki na 28 personnes. Nde alekaki pe na centre ya Kimbangiste 7 personnes bazalaki mibale bazwaki ba soin kasi babimaki na bango na kimia nyonso. Sécurité ezalaki te ti bato bakomoya bongo bakomoni atanyata biso bamiso babukani bamiso bakufi sur place bana mikie koloba kutu te même tout nyonso zoyoka ça va. Na audio médical kuna na ville ezalaki na moto moko assistaki bango moralement nde atalisaki bango ete bakonzi ya mboka bakotika bango te bakolandela bango na kimia nyonso ye lokola molobeli ya population aza nsima po ete bandeko bazongela nzoto kolongono na bango. Moi en tant que porte-parole zole wako voba bantu bilongo nkatu et que tu traites mon nkatu zole wadi na diambuko itavova devant médecin et ba malade. Ben ba malade c'est un droit. Mon authentification baka numéro ya docteur si baka même numéro ya malade. Vous le moins 2-3 jours kabita ku kipa ku boke la mono. Mono ki nata mal ya mbongo ko. Kaba mvembe mal ya mbongo ko. Noa wa mono kaka una iguna kala ku vovila. Uta 2018 azalaka pene ya population na makambo nyonso oyo bazalaki kokuta na yango kino lelo azo continuer kolobela pe ko défendre population na ye ya territoire ya Mbanzangungu akozala na bango tango iso seko na seko. Mwana mboka Pierre Tsumbu Mutukalavu candidat na députation nationale numéro 177 pe na provinciale numéro 300.